Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Yeah. Dekunaga naza kuye biso. Bana poto, bana partout, balandi avis du public, émission impact, émission idéologie, émission au bas de tout voter na premier tour, veut dire deuxième tour exacté. Et ça là nga bien tant na kuta na binoboy, et ça là nga kitoko makasi. Mingi tambo benga ka besoin encourager, besoin féliciter, besoin tinda ba code et c'est pelisa nga mingi. Émission les lois en impact, émission les lois zago, émission les za kitoko parce que les lois tozolo be makambo musique, tozolo be la telle culture ya mboka na biso. Peuple oyo azana culture te a peuple moko akufi a peuple moko sans mémoire. Les lotos font la mémoire à bana poto, mémoire à bana kini. Qu'est-ce qui se passe dans le monde musical na biso? Les loba journalistes ba komi na parti pris. Journaliste ya nani, journaliste ya kingani. Et côté na politique, au journaliste ya majorité, journaliste ya opposition. Et bandi wapi? Pourquoi makambo na mboka na biso? Musique na biso ezokufa pona nini lobi lava bata mangwele bata mtema be mangwele na liboko à gauche lelo eza émission kitoko nazo yambela biso ndeko moko ye na bien ke soda na découvrir pa fali pupa azaki obunda mwana mbali oyo aza très dangereux très mystique nazane awa lelo adeba york adeba tobetane lisolo po ya lobaka vérité apona vérité aboya lokuta message à Jésus-Christ de Nazareth tondi ma vérité adeba bonjour. Bonjour, venangai Souda Makasi à Tongo. Ouezali à Adibayon Zama Bandal Aigle Transparent Lumière Bana Basi. Nakobima lokola Tongo Bonzenga lokola Sanza na Konginga lokola Moyi. Bokasi lokola Lipinge ba Souda ba Ketumba. Naza serre contre tous. Omoni na lisesina lobaka. Muto so beta carte mbongo. Azana nzela sur place te. Mais son monge sili ayoka anzala. Benata sans frein, n'était pas joué mais azaki na mbongo. Azanya petit. Mais ton monge sili a komi na pe a petit. Ah Félix Wazé quoi c'est que ba mokitani bazali descendant yoka ba proverbe lisezo bima déjà lisese ya carte ya mbongo. Et ça moi bien je pense que Fabrice Nteka les boss américains à Sepela, Fabrice Nteka les boss américains Fiston Basten de FB International agence assure à des bateaux ça na émission toko déplacer na psopé toko sur la psopé calmer mais ça n'en bien yebisa psona no débat yo avant de beta masula ba actualité à musique nationale ba ki opembe na Fali Ipupa El Mara Mobutu ndebe musuba benga kae nini ba kombo belé et apparemment za sou pembe na Fali Ipupa te ba cha opembe to yo mokondo longo bon au moins des singai vraiment à des bayon ça ma bandal aigle transparent lumière bana basi ndeka na loba naza soda makasi ya bandalongwa omoni na vie na pesa ya batuka comme conseil so moni au travailler place mo bozo se retrouver te ko sala ngote pour na ba sentiment moto wate ka mikate ya 100 francs bien 50 francs mazo gagner bénéfice pourquoi pas yo perdre énergie nous kende ça peine en français inaffiexi mais bozo se retrouver te yo ka ba grosso modo c'est que il faut ko débarrasser bon vous comprenez ngai na uta pa muto tangi kombo wana Fali Ipupa otanga kombo muto tangi kombo wana tantini fani ngana uta kuna mais na moni siko market na uta kuna na wasa musala makasi mais no bénéficier te pe no se retrouver te il faut na lâcher mbisi alanda resika ma esa nini ma echola mais to na moni ngana wasa musala makasi no se retrouver te il faut na long il faut mba mona longwa eza lokona lisisina lobaka papa azana facilité ya ko futela mwana minerva la kende classe. Mais est-ce que papa tant azana volonté ya ko salango est-ce que pe mwana wana azana amour ya ko linga classe
papa a la facilité au foot de la moine à Minerva qui est les classes. Mais est-ce que moi, on a un amour? Et au les classes, papa fout moi à Minerva. Parce que moi, on a eu que classe. Parce qu'on a travaillé dans la perte. Et ça, papa. Et il y a des bailleurs. Pour pas zaguer, pour soutenir. Des bonnes apôtres, il faut que clair, c'est un grand. Yo mtoze un grand tout fait. Il y a un grand. Si tu as bien le monde entier, et ça pour naïe. Ce qui bat toi bien pour le monde entier, ça pour l'autre relaté. Et ça pour l'attention infinité. Ngam ta kota na clip, c'est le patre fait gola, je suis de Niance, papa social, Nika Boronika, moi na ya de bayon sama bandali, soda makasi ya tongo, pe ne grandi. Soza moi na bandali te. Au contraire, tantine faina sa bandali. Au rose frappe moi boy. Au moins inde ba maniaou. Bon beto sko plus que na ko maniaou. OK. On comprend. Fait gola aza parent, aza responsable, asola bien ko considérer mutu na vie le kilar. Asola bien. Voilà. Et ça mutu na vie a PCOP $200, a PCOP $300 mais à mon un millier mo quelque part à considérer auté. Mais attention, et ça pena mutu musope, et ça pena mutu musope à PCOP à 500 francs. À mon place mo boy mais à considérer. Si on a mutu à PCOP $200, na mutu à PCOP $300, na mutu yo ozolelande considération ezalagité pa ya fali pour. Voilà. Nga ce qu'on a lingaka ko considérer mutu les calar. Nga to pesa nga ba million te mais considérer. Na sentika olinganga pour se considérer nga. Nga no considérer une émission normalement. Ba tout ba ça émission bi sur internet o ça fait nanga ne singa so na bi na solo surprise ga si ko na émission na plateau so kamo. Nga na ebio et pas ya c'est nanga Rancimine. Jolie Yasmine. Jolie Rancimine. Aux arra chef nanga. OK. Na ya ka bino travailler nanga mais nga mon kimaka. À l'époque. Il y a solo. Voilà. Aux arra chef en répétition. Bon. À l'époque. OK. Mais nzamika sunganga yi no sa vi nanga. No cha mutu partout. Le na série tout na féri de ça na s'imposa. Na koma o nga na za. Si. Ndeka ba na lycée. Soki mutu wa sukula maboko. Papa saki no bona pesite boso ute aussi moye bana o exacté adibayon zamba bandali yo aigle transparent bana masese adibayon zamba bandali yo aigle transparent lumière baba si ngasko bien nga sala nesko mutu mu na sala trop vérité ngana linga vérité ngai na linga vérité au moins vérité ezanzambe vérité Jésus Christ vérité peut et blesser à mutu mais toi mutu mo va na sali examen de conseil c'est toucher nga mais quand même était à zongi. Mais ce mensonge, normalement, on s'appelle en français l'amour de ma mère. En français, j'ai aimé terminaison l'amour de ma mère. On s'appelle en français, c'est Conchimoni. Salut fraternité, salut au staff, parce que j'ai aimé petits enfants comme moi. Elle, bon, il est grand cas des personnes. Si c'est, on va faire, soit arrêté, on part ici. Et un nègre, on a qu'à désert. Il parle bien, vous sentez, il parle bien. C'est mirabolant, tu vois. Mirabolant, 4h08, salut fraternité, salut au staff. Aza plus que mirabolant. Comprenez. Au varié, au débordé, au multiplié, puis au triplé. Comprenez, il parle français ou bien parle en français. Comprenez, non. Ça fait du bien comme ça. Ça peine en français bilingue. Pas bien en bilingue. Non, qui est lingala, mais non, il y a pas français. OK. Ce que y a bien nanu. Adebayo. Oti ba fali kuna ba benganio et pour na considération ezalaki te na minjo to le boza pemena faire rigola. Normalement, na ministre yo ba na poto le rôle là-bas. Bienvenue makanga les producteurs les padres faire rigola je suis de Niance. Ba de là men euro million. Ba Arnaud Matikini ba venanga ba fula ngenge na ka États-Unis. Ba venanga ba Freddy na ka Paris, camarade, collègue, ami de souffrance. Il y a Arnaud Matikini na ka Paris. Toujours ba considérer te pas faire au longo susu. Te bon netinga iso qui les padres faire rigola à considérer ngate que et singina longo les susu. Mais tant déjà ba na poto ba yebi azo considérer nga déjà. C'est ça difficile pour na longwa. Mais est-ce que you na journaliste ba journaliste pour nga ngolo baté ba journaliste internet na ba journaliste. You na bandiko ba journaliste bozo wela lisusu. Nini? Te nga siko défaut na nga na. You zé pas fali ba mimi na ba voyage te. Ba mimi na ba journaliste. Aussi likeli ni. Omoni soki muto obeta kaksa mbongo. Azana nzala sur place te. Mais son mbongo esili akoma kananza nzala. Alors ça veut dire quoi? Voilà.
ya ndenge aza na mbongo mais azanga petit mais ton mbongo esili akomi na petit mais moali na ye eza te eza lokola locataire aza na facilité ya kolona fleur na kati ya ndako pe le jour esenga bima pe aza na facilité ya kolongola fleur na ye akende yango place yo akoma mais que locataire aloni nzete ya manga be nzete ya lipela mais est-ce qu'on bénéficie nango boso aussi préavis babenga yango s'appelle en français impossible jusqu'à la mort. Et le journaliste bazo travailler mabeni yo moni bango ba journaliste yo bazo travailler makasi baza ba mibali bana basi ebele ba travailler mais ba sa ba kindumba makasi maintenant te o to sele mission eza bilo net so ya minatanga kombo eza faux mais ba mi yebi pesa baza Karine Mokonzi asa ka émission bien neti ngape pour natanga kombo na nga clair na lia nga chez mutute mais neti Karine Mokonzi na batu tout ba sa mission bilo ba internet parmi bana basi Karine Mokonzi asa maman na soldat asa fille mo asa bien asa gentil asa poli aleki bango tout Karine Mokonzi aleki na ba soit les ba Gloria ba Petro moi si banani ba Josepha ba Nomi ba Christelle Karine aleki Gloria Karine Mokonzi aleki musika po au moni Gloria idole na yeza Karine Mokonzi za idole la Gloria normalement tout le monde ango tina basuki habillement kolata na façon parler ya mutu au senti na zo tricher muninga ya coopérer Karine Mokonzi Gloria tricher Karine Mokonzi normalement pe maman na lo ba conscience na ya yebi amena beauté Gloria leki Karine te na kitoko Karine Mokonzi aleki musika repousse na te pe au moni kitoko ba benga ngo s'appelle en français appel main kitoko na français ça individuel to benga ngo s'appelle en français corporel titeti déplacement scénique achèvrement salifaté na beauté mabu et Gloria hôtel matin car te hôtel mais nabi na ça clair Gloria idole na ye isa Karine Mokonzi mettons yo idole na yo isa Karine Mokonzi c'est ça limité pour Karine Mokonzi avec na kitoko avec na façon parler avec na mbongo avec na gaz avec ton abi gaz et dépend de maman na succès c'est avec na tout c'est mena minute ken piana deux fois te ken piana kangi solo ken piana ça salité ça sale garçon makasi saltende o moni ken piana ça sale garçon bana poto o moni ken piana ça salité makasi ngana camarade nete ndesinga ngana ça vient na te afé na ngati on comprend ngai ve na ngai za grand frère na ngai tipi Gérald ou atiki na ngai libeli keni pe na pa bongo za na sapon basala ka bambabola pe bananga yi na yeba keni piana nanu tina muni alata kesha bien alata ka imagine za sokola na piscine alata ka kesha minene pe keni piana ano suko na piscine te keni piana ano suko na 32 sheets na maya makele 0 mètre place au moins place ya fandaka so 0 mètre na ndako place ya fandaka alongwe shibango akena 32 boulave so bilambe bu même au classinga bien mais 32 sheets mais pour na songa bien maya makelele siko moni keni piana o suko na 32 sheets bilambe bungi o sikali ni comme Superman comme Batman ou bien louer hélicoptère ou bien ça négociation ça va recherche na hélicoptère bien na avion peut on mériter au voir na sauter mais na mausolée point na zo za banyama bazakuna na mausolée za bibe anniversaire ya président Mboka wa kufatika biso des pères Timbat Kabila Luka ba problème eza ngo émission pour ça ken bien voyager na Fali azokenda ki Angola ken bien na lutter à voyager na Tantini Fani mais Angola te à voyager non te so ya voyager ki na Angola pour na fort na yemo resinga voyager ki na kuna mais que Tantini Fani azwa ken bien na ba voyager ki na Angola impossible jusqu'à la mort et bi senga ino ngam kono mona wana de bayonza mabandali ayena kitambo bon menacenga ah tozana kitambo toi kitambo non ça tournage ya théâtre ya nzonzing ya fiso batisa yango ozobanga banga ken pena abima abeta ndeto sonne miso sur place siko soyeka awa ale loko sate akobeta akokate yo beta
moi na bébé na kasa maternité azana poussa connaissance te oswana nan pas bote mis sur place tela quand même émission na moi na bébé na kasa maternité azana poussa connaissance te oswana nan tant ozo ba makamba ba tantine Fanny ozo banga te lequel kan mokonzi ba problème yo pe kalate o te ko kima awa okendaki lufu ba est-ce que lufu okimi awa sali na bien tout est clair. Est-ce que pendant Karim Mokozi na RTG balongoli Karim Mokozi na RTG balongoli te azaki na suspension na RTG mais azo suspension ya nini ya makamba tantine Fanny oyo zo bon neo lobby na ndenga na yoka ki mais ce qu'on a ngana considérer yango ça ba remet to yoka ki na to ka minute si Karim Mokonzi a gagné ou normalement a gagné bango tala venanga na bien to tika ba sentiment Karim Mokonzi za soldat pe yo yebi Afre chérie, elle a tarabia, ça la combo, ça soldat. Ba fille tout bon ça, monsieur bi internet si mutu aleki Karim Mokonzi azate. Te meken bien aleki. Teo. Tin penser le côté. Te problème te. Mais yosko, quel penasa salité za mayanzi, za munoko solo. Ah, quel piana, abi ola tate. Ala taraba kecha mine. Boyo latinin. Yo pe kecho za mnene. Nalati likolo onga nalata ngalati 43 pe mutape sanga basket sur les padres faire roula Jésus de Nias ça doublé là c'est musu liboso musu na simo mutape sanga question les padres faire roula Jésus de Nias ça doublé là c'est basket ça courir là c'est musu ngo liboso musu ngo na simo les padres wa deba hein pour ngalo ba mina lisese so moni muto otanga so inanzela koza pression bengi kisengite boso amene ka kene amene masangi bela lango ya Pedro otanga soyi pas les padres. Ça veut dire quoi so moni muto otanga soyi na nzila koza la pression ko bengi kisengite c'est pas les padres oza na poste nini ngai pas les padres faire go la Jésus de Nias ngai na sa porte parole ya orchestre les padres faire go la te ngai azali porte parole ya yemo ko faire bana poto na bato ba yebite ngai azala porte parole ya orchestre faire te nga za porte parole ya yemo ko faire so ki musicien le ki na te va finir faire so faire apesi nga mot de passe na ko démarrer yo apesa nga mot de passe te me nga mo conscience nga na yebite te manga na travers pa na ye c'est no gazé o ka makasi ezandike bakabanga bakanga faire omona naki non nga za ki na voyage nga za ki na matadi tango kimaki wana te na kimaki na kimaki na kinaki utala mwasi nga Norvège abotaki na matadi nesenga ifana déplacer na ketala momi nanga na sisi makamuna yeni na zongaki pe na ta normal no kima nesinana nesinga na bia wana tiyo ozala pembeni ya mutu moboy aza balar aza grand asala combo aza ba relation ya makasi world marqué tout te me faire un problème na moto pa leki na âge leki na carrière musique leki na bal na sobi nanga ifere soit disant papa wana mokolo aleki faire na âge ça normal mais na musique te babisa album ebele ou les gars abenga faire Neymar abenga faire Cristiano abenga faire Messi abenga faire na ba comme ça peut en français plusieurs fois de la monde cellulaire abenga ça peut en français en c'est conchimoni abenga na tous les sortes de fruits manga dilala bitabe ndare mbile sobe nani ngolo bakaza pe idole faire te aza idole faire te mais tant on yé moko papa na mukula so reconnaître nabi tout est ce qu'on a réalité ba faire tant ou tantini Fanny abeta et papa na mukolo le padre faire golo abeta pa yangia mawera masoni on a benga koko mais papa wana mukolo enviera déjà faire alongwa pa wera aya pa na ye peut-on faire alongwa ka pa wera aye et puis ya papa wana mukolo nzembo wana o tantini Fanny yemaka le padre faire golo bandelango est-ce que vous yebi tout ça les missions sont claires tout ça ça va comparer si mo boy net bo comparer le mo boy et ça mal cadré ça salité et simbaté oh le padre fait go la Jésus de Nias nika boronika papa social mutayambo tantini Fanny asa papa wana basala publicité ya skol tantini Fanny a cha vocal mais yo vocal wana oyebi yango te mais nga vocal ya le padre faire go la Jésus de Nias nga na yebi yango zande Dauda Muchopo kati dangola mopa owanyo papa fololo bino bayanke yakini oyo bosika bimela mela
babere mosusu sokomeli yango là c'est ça quand tu me vois yembi ngaza ténor décortiqué manque de cadrement sourd à cadrement de trahison menaçata. C'est bon, Adeba, on me fait signe que tu as dérangé l'idée. Toka Tanabiso Awa. Voilà, on baisse la voix. Et Toka Tanabiso, on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux encore dire? Bon, on a 5 ans d'excuses, c'est pas pour ça qu'on a eu Ginola, Soso Yapembe, pour ça qu'on a Ginola, pour ça qu'on a eu Fiso Batista Nzuki, Malimbi Sanga, Naza Mouana Bango, Nazali acteur ya figure de sac, nous avons été pour nous déranger Bango, nous avons été pour nous avons sentiment qui est dans cette émission, mais nous avons voilà, nous avons figure de sac, nous avons acteur ya figure de sac. Mais les journalistes en plein air, il y a tournage. C'est une émission. Mais avant de l'émission, c'est un chef. Mais pour ça, ça c'est bien. Quelques dédicaces. Maman Lina Malembe, Adela Amenga, Maman Lina Malembe, moi aussi, à maître Maxime à Paris. Après si moti nanga pas ya venanga fula ngenge na kasa États-Unis et donc aux hommes touchables ya mundos directeur ya Wuli Musheni ko damboka Auréline moi si ya pembe na kasa Paris honorable monsieur Wuli le soin na kasa Paris honorable Patrick Mouya ya motema Benoît na pe si moti nanga pas ya Benoni Touchasa na kasa Paris. Merci à débat. Ya Wuli Musheni ko damboka. Merci beaucoup. Numéro na téléphone ezali plus 243 89 25 89 083 plus 243 89 25 89 083 mais mingi na sengi be esquisse et pas présent dans ngai Fiso Batista Nzuki jibe à toi théâtre na remarqué siliki ayoki et ça moi bien. Merci beaucoup Wilson Bilili, merci à Fabou Sente Kalebos américain, FB Fiston Bastien de FB International Agence Assure, merci Panayo, merci maman Miline Zemba, maman Likelemba, merci à maman Isaac na London, ya Jeanne maman Isaac na London, merci Panayo, Silvio Wechibo Mongo Esanga, merci Panayo, Angèle Kinkela fils Kinkela Kokonza na Boston. Merci et pas à Ariane Ochesco, Aristote Kitambala, Binotu Olnagarabi Mavinga, merci pas Nabino, merci pas Bogo Sanderson, Tony Boulakat na Bossanyote, Wilson Bilili, Wilson Songa. On se retrouve très prochainement. Avis du public toujours dans le bas. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant.